La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, Maman na ngaye, oh, yango yo, eh. Salut, bienvenue dans votre émission Bauta Wapi, Nakati ya chaîne Abino la voix du peuple. Une émission qui vous permet de voir Esika Bastar Nabino Bauta pour Bazalo Bazalelo. Une façon pour nous d'encourager la jeune génération Oyo, Bazalo ko imiter Batoyo, ba resissa na ba domaine Songolo Pakala. Et là, je suis Nakati ya commune ya Matete. Je pense que Matete Zali commune Oyo et bimisi basta na ba domaine belé, que ce soit na ballet, que ce soit na musique, que ce soit na monde ya cinéma. Tout ça na Guicha, ça faut comprendre. Lelo, nous avons cette grande opportunité ya ko benda sous moko ya monde ya cinéma. Cette personne a se distingué na musala na parce que a créé identité oyoyo et zalate, je peux le dire parce que a pesi en forme et puis lelo za personnalité oyo incarnaka. Lelo Salara Bandeko bien. C'est un jeune, Oyo Lelo, il commence déjà à inspirer d'autres jeunes. C'est pourquoi nous on s'est décidé, pourquoi pas Lelo Tokita, Ti Esika Oya Uta, Ti Esika Oya Botama, pour que To Betama Solo Naye. Lui, il s'appelle Junior et Mingi Mingi. Bato Balinga Babenga Roma Mobik ici, que j'invite directement à la région de Bisso Awana. Vincent Chilouizi. Kati à Plateau Nabiso. Ngeli. Toujours et encore. Ouais, ça va par là. Et puis, message à la fanatique, nous d'abord, on va travailler. Ouais, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure de la biso. Mbote na bande konyo sur Bolingaka, Mobik ici. Donc, ngapé na la bino fort. Voilà. Mobik ici, tu m'as dit que photo banda émission on a venu Oyo. Kunda. Kunda, ouais. Kunda 1. Toza liboso lu pa mapango mi balé awa. Bandeko ba rotala ba yeba mapango ezo représenter nini na vie pe carrière ya Mobikisi. Donc mapango mi balé bat bomona eza vraiment place oyo mutolu nangeza. Comprendre la place au mutolu nangezali. Eza esika a na botameli bien que était kama nango biso tikalaka na simana na compte ya père akulutu. Papa somba na likolo boye na kisenso bande comme susu ba somba na selemba donc voilà. OK. Mais ezama esika oyo mutolu nangezali. Donc moi na Matete. Moi na Matete. Né grandi na Matete. Matete donc Matetois. Voilà. Kobuka na te donde na za moi notion ya sensei chuki komi ya chipeza. Babi ke kala batu bazako banga na ba kaleza so biso ka toke Matete zo banga. Ouais. Est-ce que le bima tout droit ton nene? Bon en fait Matete za ponanga na zo ngolo wa Chine. Donc c'est-à-dire à Tozano un chinois menuisier mais faut yeba kung fu. À Tozano footballeur faut yeba kung fu. Donc nga na zo Matete le wa Chine. Moi na Chine okozano za mécanicien menuisier mais faut attendre la notion de base ou élémentaire ya kung fu. Donc Matete sport et ça vraiment culture na biso. Donc moi na nyoso tango kolaka ata moi judo, ata moi mukumbusu, ata moi nini na cadre kaka. Ya oyeba. Ouais. Junior abotami na famille nini so repesa biso biographie na yo? Ouais. Na botami na famille à 8 personnes. Naza 6e. Vous avez combien de garçons, combien de filles? 5 filles. Mon quoi kufa père son âme Sandra Bolese, ndoya maman. Totika la 7. Donc 3 garçons, 4 filles. Ah. Et vous êtes 6e de la famille. 6e. Et maman Zali? Non, maman kufa depuis le 17 novembre 2002, si j'ai une bonne mémoire. Ouais. C'est difficile, un moment. Trop difficile. Wana tozano awa. Papa na maman déjà bakabwanaki. Biso zalaki totikale ana papa. Donc sangwane écouta biso na mbetu. Donc netinga na zana mbetu un dimanche mobombula kuté beta. Na sala na plâtre na bima na pyjama bo tima indombe. Donc parce que maman pas à moi na Matete. Matete.
abimama ti maïndombe bien plâtre na loboko bien pyjama donc eza parmi ba mauvais souvenirs ya vie nanga vraiment ouais. Et boza ba toi province nini biso toza na Kasai wana donc papa Musonge mama za Musengele Musengele za ka kuna ba kota ba inongo ah po osana mona na mo makila bangala mo na tunio na mo makila bangala na tunio ya ngasko na makila ba congolais. Ah, il y a pas congolais. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est avec Mobik ici, autrement appelé Junior. Dès que tu as sonné le lola, tu as côté ce qu'on a une famille, tu as solo là, puis tu fais découvrir Bino. Donc on se retrouve juste après. Merci. Non, on va manger ça. Tu vas pas manger. Je vais manger ça. Comme toi, tu ne veux pas manger, moi je vais manger ça. Non, on va manger ça. Ça, tu vas voir. Habité au Meminga na maleo ato dame to ndenge pour la moni ya Karina wa tuza wapi tuza matama micro tuza liboso ya armée du Sali to poussa mon boye toi liboso armée du Sali ya Karina poussa na mon mukie voilà mais staff bureau ya Karine donc ya Karina za nani ya Karine za grande sœur na propre donc deuxième ya famille. OK Deuxième ma famille. Il y a Rosette, il y a Karine, il y a Nana, il y a Sandra, héritier junior. Donc, dans ma 6e trésor, Magali. Voilà. Ouais. Tozoé. Bonjour. Bonjour. Toza vraiment très amis. Il y a une émission. Comment émission ça Baouta wapi? Donc tu as regardé Bessika, tu as regardé Bessika junior à Outa. Parce que yo bete sono masolo junior les razara no boy, razara no mukie boy. Junior razara ne. Mais to zonga mukie. Zeminaye kobotama na ezaka nini etungisa mama to abotama ka lokwa mwana so abotama bon Zema junior popso za ba yato to monje ti azemi etungisa mama teme kobotama na abotama mystère ndenge nini abotama nde ba so abotama kate abima ndeti ba kongo ba ka osunda mais ya bima mystère ya bima za ki lié na basinga ba cordé kanga na baluba benga ba mujinga donc biso siko ba songe kasongo OK bota mabongo OK abotami mwana na ye bon nako ba junior aza artiste iné abotami comédien abandi ba vanti banda mukie soko zolamba soko lambi madesu tiela ye madesu emona na likolo soko baloleli ye ke madesu sangani na loso okofuta o madesu ne bungi o madesu ne bungi tozo obligé fo fungola nzungu o bakta susuma lutu moko po madesu na ye bunga ki wana et apparaître likolo donc asa ba spectacle msuna ndaku donc alo ba tena grand frère na ye o ya landi ba olo ba na te siko ya uti bi uta na aye akoti alinga lia be fa chef biloko quand on a na prise mo bedaki moi eloko alikolo longa mais ka bichopo mutebi so tebi kali to c'est la système moi yesu ko bi quand on batena grand frère fona la sama ki so batwa binemi ya solo aye a branche ko sa ko kangama grand frère ba za peka TV ando be la junior il va kabana kanga mekaka junior bana kanga mekaka ba mo ga papa junior kanga mi junior abi o liwana ngesa bio pasi tika ngala kufa to abinemi to lo ba ti to ngala kufa futi kanga fosi pe yo vivre yana ya landa ye abeta bi to ta binemi mena mona rayo vraiment donc pour te dire que ranking et soigna raté donc junior aza artiste né voilà abotami comme mais ba ici biso abano lela trop na bo mona surtout chez maman Bimi ya za kne ba biloko mo za ko beta biso mama mwana ngai soki mwana beba ngai azalaki soki mama za sabi bota TV te bota la te akotia makelele mama kakanga te ba kotia na chambre sibiso bomo senga e pardon junior tika ko pesi ba pesi mbongo
moi faut ouais les bochena mutu nani akobeta bokiko luka pesa bokiko sombe zo mbongo esi boyeko so sinanda donc azama makambo belé donc vraiment Junior azokola à côté monde de théâtre abandi théâtre déjà maman tsatiki biso ça abandi dem non abandi mais maman de tika maman tsatiki biso papa yamba oneni na kati ya famille en fait en général boyamba oneni boyoki que amoko tena lupango wana po bano yesa maboke. Bon, biso tant que Junior abandi ni to kama ki on te parce que tu es que eza professionnel abotami nango. Ndio to mona ba misusu mona ba comme misusu mona ba sana kodia. Ya on te sala ka mais abotami na kodia ne ya. Donc il y a théâtre, donc il y a makila wana. Donc comme moi on te ça biso te sengo makasi. Donc tous ezaki ya libumu et bimi et comme le monde entier. Et surtout que babi déjà papa peut déjà mutarosi qui sa fort. Donc il y a biso eza ko to lukano te. Biso za soki muta pa na biso ke ko soza malade ya ndeni soza komo olamuka. Po to beto prise moko to sekate. Donc yo peut nous avoir maman na comme. Ngaku tuna na yebani bani na bani zo diplôme. Taka zaka na section. Bani na bani na zo diplôme ya. Pourtant bana ba sanga pe no sana bango. Ai la rester ma batenga puta. Donc na zaka chaque année. Donc ya biso zali donc to ça. Voilà. Junior, personnellement, Zoa Micro, tu m'as parlé que au perda sœur Moko, dans sa famille, et tant au monde a bango bolelo, tu te dis quoi? Et là on dit non il faut devoir bango to au sunga bango to zalana bango par rapport ya musala yo poni à théâtre. Tant le monde a sœur nangai, il y a le bossono na nesengo et puis na lobara une grande partie ya mambo nga na sala ou encore nga ya mukie na luka ngoka po na ngate mais po na bango et puis po na bana bango pe donc liwa ya sœur na biso mususu 4e donc et déstabiliser biso nzambe kaka et puis to garda vraiment moi en tout cas tu auras vraiment na passe tu auras na passe parce qu'ils à chaque fois to kutani to zanga obeta lisolo na été vraiment to zanga obeta lisolo na été en temps na mona ba sœur na ngaboye donc na qui représente la famille pour la famille biologique pour na mobikisi donc pour na famille biologique eza lomo eza sacré donc place au peut ça bango na vie na donc baza place mo bana surtout plutôt qui na mambo à divinité bana lieu mo très saint donc s'il faut humilier s'il faut obeta s'il faut finga nga moko na ko accepter parce que nga za exposé mais bango te donc so simbi bango donc simbi penga directement siko misala les belé na mukili les conditions au sala théâtre ou wapi donc ndé na yebisa ko tout à l'heure nga na ndolinga bali mena fouter parce que petit frère wa landinga grand jogo trésor bancal donc grand jogo maison ko la papa donc grand jogo sko nga na bale mukie munoko ebele sko na chake ya muso ba kumisa nga zo yonde tellement nga na ya netipeka ke ye azane fouter le kangate sko awa na yando suka na terrain bokota boina ba vie bobeta bale mona yo fouté donc réflexe à liboso ye fois bima donc ngande fona bima et puis remplacer ba tia nani lekina n'habite basé na besoin ko humilier nga comprends donc mukolo na bima wana nande na ndo yo star théâtre wana na lopango wana tondo benga Zadok ça dit gouane joakio le fait que c'est qui sera déjà j'aime la comédie et puis tant la camarade ya grande sœur mususu Alpha Ntinga na Brésil tant oyebisa boss na duchesse na boboke rôle wana toluka jeune garçon yo sala mo bien ngana samtema na okelengi na ba mulimu ni kotika ta sero donc ibanda bon ba singa okoka na bi no koka te meno sala voilà et puis ba pisanga moni mo na genre na ndé no draguer moi na moi si donc voilà et le peut pesa makambo c'est quoi sert na biso pesa micro le lo comment azara 6 fois et là comment mobiki ici mais le vendisi comme na partout ba yebie et ça comment mobiki ici et ça on est c'est mo comme place mo be grand sera mobiki ici bon pour comme 6 fois wana pour abuka na 6 fois yango ba bamba e comme 6 fois quoi ma tout c'est qu'on a ni pena tesi te pesa là on a pesa biso na pesa biso na loka on bon moni Dari lo zo bien nga
na mannequin. Boye bozo wana na passerelle. On comprend. O chesko nzimbo tam soit ba pisquoa. Oh yeah Ah nzimbo wana na zasu na passerelle. Donc ça te bourra comment voilà. Et après Mobiki Segoya. Mobiki Segoya. Ils ont matanga mobeza ka photo. Auta ne kuna lata ko ba pembe batoka bazaka matanga oyo vana na matanga yo kolala akwela bango sa dizaki mutakufa bimi pa bandi koteya yeso azoteya mutu so azolimbola na lingala donc moi il teya wana petit kala mais comme ça ki kobunga mais là moi mba kozongisi CD sima nde asali suko likanisi wana yaka liboso pomba i o yaka ba négliger te faut comment quelque part yango bimi des fois na mingi na bo moi nezarani matumboli yeso apesi okombo soko o kimiango eba ketikali mais so beti no kara esa mais soko apesi okombo o leli to etikali te lokuta matumbo li wana penza eratate. Mais est-ce que azalaka wana tant que petit frère na kati ya famille to grand frère na ba batikali? Oui, aza vraiment ndeko. Aza vraiment nako bandeni eza nzambe asala bandenge bendinga pambola kabiso. To kobota ma to za so indeni mais mwana aza na bénédiction ne wa kititela ye. Pona biso to mona ndenge babakaza mo ndenge alo bakaza mo bikisa aza pe mo bikisa pona biso. Très bien. Oui, to yebana été famille na biso yebana été mais grâce à ba otambe famille bankale. Ebimi wa mobikisi. Donc abikisa pe biso. Conseil no pesa ye pour na reste la carrière na tant que ya. Bon conseil no pesa ye azale kinanga. Otano caméra. Ya motu eta bosona no nzamba bomba ye. Parce que nation o ba ona ba moni ba yoka ye, ba mona ye. Faut ba futa nyongwa misu. Ba mona mobikisi. Atambola partout dans le monde. Déjà ça baki aller de toutes les nations. Fait les disciples ye pas ça lango. Voilà. Combat bankale e panzana simane biso to bima. Combat famille bankale et tomba de génération à génération. Je bas bakinela raye lo sona madeso bien. Na bien ngo azaka so bote biloko. Ba ta ka des autres ka po batikela ye. Bon ba pese yango sikolia. Lia yo moko. Tango lia a beta pose mobwe. Papa na tondi na tikeli bango boye kolia. Et bon kubo azwaki. À déclarer sur en tout cas, merci beaucoup Yaya. Mobik ici, souvenir ni na makaso zana ya sera na hotel. En tout cas, na ba Yaya na biso, na ba Yaya na nganyonso. Mta dur, mtanda sa biso boye, ya Karine. Parce que yazala on dirait chargé en chocolat la biso. Donc il y a un département. Dans la propriété. Si ko stoko sokolo. Donc tando ki maipo aoni kayo na boule motela. Et puis tango ni ko bonga ba mko mote yo tikalo sokola nga. Ya kai. D'ailleurs on va pas sokola. Donc wana makutu ko atolingo sa ki bébé. Ndeka ba bika ba chabino soin bon. Atoleli. Atolobi. Au moins na ke ba betoka. Vraiment. Dans ce bika ke ya Karine to sokola bino. Ah, on faut le convaincre moi li pas moi nini. Alia na épée, mais comment gango aux jubilés. D'ailleurs mando 4 centimes va na baninga bo saka na boya sokola. Ah. Mo kimi na ya OK na été. Donc elle est très patiente. Alors c'est la bino maboye ya niki bino. Alors ya nyonso pona biso. Si on a bi pona nga na za égoïste. Ya ma nyonso pona biso. Donc ozana ye ezala rêve ya vie na nga mobimba. Tarasco na roma au foot bloc wana mon iso déjà aux yeux le mois du matin na à l'occasion de rien na bengi kabwe na yoka eka pour na foot aka masumu wana nyasa. Voilà. Donc comment vous êtes connu? Ngala monseigneur bon nga yebi déjà kala po te na TV ya Gistar mais boye banaki ay boye bana bino mbale bon na 2016 na lobake ko zala vraiment en 2016 un voyage mon président na vie de loi memanga déplace beaucoup tanaka déplace na kutana monseigneur. Voilà toye pa ya modé une fois de plus toza très ravi
Il y a un micro, s'il vous plaît. Nous sommes très ravis aux zones à plateau pour une énième fois. Mais dans le cadre de l'émission, nous avons la deuxième fois. La première fois, nous avons la mayonnaise et là, les qui nous ont dit que nous avons dit que nous avons dit nazongi susu question na pana yo mbali boso yo yeba mobiki César na circonstance ni oui ndinga lobi wana na 2016 na Brazzaville ndé tozwaki moteur au Vanda nana comprendre que les que yo ndebo voyageur wana bino tour de Bolariba les oyo azo apemi nanga trop azo kota na chambre nanga trop. Ah, les gars ont besoin de quelque chose. Tala. Pour naïe, on a confirmé à Dajo Balobake et l'iki na motote. Les qui yo, yen Zambali bisanga na habité sur na kanise lié. Yena ma kanise na kanisa ke poa bima vieux faut changa poa. Amata likola mukonga mukolo pa mona likolo. Amona likolo. Or, ngai na sutuka bwe na moni likolo. Na moluka amatinde ni comment ça la ngati ko culpabilité. Ah, ndinya matina mapeka na ngate. Il fallait amatandi na mapeka na ngate. Pour na zui dérangement. Na mona on dit ah péché. Data bo likolo, aza likolo. Na kata likolo kuna zui sa mamia zui sa ngai. Abivier. Merci. Ah, merci ndeni. Ndo komi kuna ngai yebi na ngate. Merci aux Sengangaï, Yandengenini. Ngabengake les sages de sa génération. Ligne na yé, on a besoin à Pesabatou des meilleurs. Sauf que, Congo na biso. Naina Lobani Vincent. Quand on découvre qu'il y a un rôle, on a ici, on apprécie quand on a un Liboma. Na habité, ma ben abiso isa bon, fanatique, atala abiso. Ndinga osepela ngasko natala comédien na mutu na ye Vincent il a comme vanté ce qui n'a penza na yebisi yo tina koma na niveau ya ko benga les sages de sa génération na saki ba examen épelé naza vrai psychologue Nathalie Junior si fois mobiki ici na intérieur na ye, il est très intelligent. Au moins mangamo rôle wana salango. Soza ma il était. Batba ozapeo. Au moins rôle wana salaka. Soko zama il était. Batba ozapeo. Intelligence et vendit c'est les rôles. Pou. Na ngaka zalate tango benga oya ngabi ah. Yaka nalinga zati po ayoka makamulinga na lopa pona ye acha nga crainte acha nga malili na nzoto soka jo jouer na zongilo na likamona lobaki avant ngabi mboka poni no be mboka moni ba ligne na ye ya on a déclaré chaque fois ngabi bana ba ina bana ba obibisa bango ba ligne na ye eza ba ligne oyo ya ba théâtre moko proprement dit théâtre. Parce qu'on a beaucoup d'habitude théâtre, on est là, on est déjà pour théâtre. On est théâtre, on est yangoana, ligne est yangoana. T'as que se retrouver dans mon bic ici. Pour abima, gaga démarquer, parce que mon kirikaga est mon aïe. Na ligne on l'aime sur la canarate. Voilà. Ngabendako, na senga so batba batale na esprit, très intelligent. Na lo bango te poza. Tina okumise bonana bana nanga na sima. Très intelligent. D'ailleurs, ce Moudazui garant, il y a sa répétition, il y a chef de répétition. Pour te considérer la troupe à théâtre, le roi une école. Est-ce qu'il y a un formateur? Il y a déjà formateur. Junior Sifa Mobikisi. Mobikisi, il y a à reconnaître que yo na ba potentialité belé. Mais yo moi personnellement, à quel moment tu t'es dit que rôle Mobikisi yo ya on est makambo? C'était la circonstance ni l'événement ni où tu as encore crié à ce rôle.
Tango ebotami. Tango ebotami na matanga nde na uto betalo na uto mais na moment nini oyo monaki ke bon. Ya na loba. Parce qu'on a 2016 wana na loba. Na voyage wana donc ngana baba na yelo kwa na nga ngembo. Président nga memenga lokwa ngembo. Ebika nde zala papa memi mwana ye. Petit kaka. Meminga déjà au jouer na Monseigneur Modero Totokani président Esobe phénomène na Mama Kalunga au moni vraiment que bosali boulot po na minute sona nga na obulema na beta ta mutu na mire bango ba na bango ba sala normal nde ba message na sala déjà mais nga siko tellement na se trouver na katikati ya mikolo et puis ya ba grand prêtre fona lukana na marqué ce qu'on a na souci na séduire cas public té mais na séduire bateau yo oh na bango et puis na ngonga wana ba conseil ba pesa nga na suka nde nazwa ki yango vraiment na ke na cuisine na chango na nzungu na lambi yango etikala bilei na nga chaque jour. Voilà. Et du point de vue épanouissement okoloba mobiki se memela yo nini na vie du point de vue épanouissement ya mutu nenga évoluera avancer na vie relation pour ba relation msusu na komi na ngo lelo so biolanda bien ezaka pona mobikisi ezaka te pona artiste ou encore pona na joie bukana sifa eza mobikisi parce que obat bayebi beaucoup plus eza mobikisi donc non profiter na ba relation msusu voilà. Tozongi pa ya modero poto si ça la biso ya modé qu'est-ce que tu peux apporter comme conseil au tali biso sagesse na intelligence mais na we tali carrière na yo ni no roye bisaye pour que lobby na est encore plus meilleur et tant que mbiaka na marambo azala toujours ninga zalaka l'humilité précède la gloire na makambo etali orgueil ngana yebi na nzela ngote mais sauf ka ki toza batu et tant que toza batu toza ba artiste moi charisme wana ya artiste il faut ezalaka mais Junior 6 fois aza blagueur omoni bato bazaka ba blagueur bazaka ba colérique quand nga osekisa o changer comporter bon c'est-à-dire ba ta décision so ache non na ye eza moi donc défaut na ye colère donc nemo kana mayonnaise donc défaut na ye eza donc sera une décision pour lungulango okuya binda tio binda bon na yoki mais kimwana matete koti akozilo zaka ki bwa matete et puis na baba nini et baba ba mettre yogo kacha ba yogo la ba pacho yo mona ngo blague en tout cas danger donc vrai petit vraiment vrai petit donc vrai dans le bateau poza na una bae po yina yi va tala ngona TV vraiment teme lengi nango ne azaye pas sur la muke vrai petit to si sana yo zo micro bon souvenir te zala wana to kata biso so bon souvenir ni nous ara nango ya mukaso tika nango ya vie na modelo Ezebele mais bien la vraiment belé na tiroir wana binara dossier moko Ezebele déjà voyage wana na ba 2016 parce que ngalinga mutumbala moko na invité pe mutumbala moko déjà kotala donc soit éviter mais ils rappellent bien ma décision bon et sungara il fait ça à kimia Neti nga na tout à l'heure va toya na bi nga la finale la luka soutenir la raison. Na moi voilà dans la kimia. Donc ce gars là la kimia donc oh te non nga la gina de raison te. Na ba raison na ba to zone mais na la kimia. Nga na se permettre que sa papa na nga vie de loin. Na se permettre que sa papa na nga vie de loin. Après voyage wana. Na bi praise. Bon ba comédien, ba comédien. Respect. Donc mais modèle V1 c'est qui c'est linga rien mteleki azate yaza grand frère wa moni biso
nde tobotami na nde tokola na nde tocontinue osama na biso donc nyonso ye omona ngo voilà capitaine na biso donc ye mtanda opesa biso ando opesa biso babenga ngo ni entraînement na judo. Ok. Ouais. Le maître. Kolanda sérieux. Voilà. Tozuye, bonjour maître. Combo. Monsieur Sylvain Allé. Hein? Monsieur Sylvain, nous sommes très ravis à rejoindre dans l'émission Baoutawapi pour nous parler un peu de Mubikisi. Personnellement, mais pour Tchaïka, ils allaient gagner. Bon, Mobigi ça mon amoko a botami pendant la mission na biso. À part Combo Junior, biso on bengé bébé angai. Bébé angai. Bébé angai. C'est-à-dire Combo pendal de fin maman na ye mtanda obenga ye. Bébé angai. Da bébé angai. Zaki par rapport à une fois le bébé angai. Anda kolela trop. Mobigi c'est na mwana. Mwana suka. Maman sera linga kende répétition ye ko lela ande ko battre so na bombo so moni bébé angai. Tu vois ça là na culotte moko boizaka ya bleu. Na polo moko boizaka mo munene bokingo munene boy. Parce que grand frère na ngai apesa ka kombo mona muteketa. Po alinga imakamba ko bina pe mingi. OK. Alinga makamba ko bina mingi, sko place wo zali ko mona yaka ba dance kaka. Parfois pembeni na ngai comme est inuisible ko bengana moko yo li makamba bina bina malongo we bani tout ça. Donc soka place bo fandi fo asala ka elo mo bo bando seka kaka. Ya ba pesa ka ko mona bébé anga obete mona muteketa. Po alinga pe badi mingi. OK. Ye pe na makamba badi côté wana azali makasi. OK. Et puis nega bana bakolaka moi non so zaka ba qualité wa ba défaut mais o le mama robina et des fois ba no manusi mais à part wana lo nini peut-être ba no sala o ba no gagner les peu moins mingi o ba no se plan mingi té na bo mwana. Bon ye côté wana penza azala penza na problème penza té ke embêté bino na makambo boyo ki jino ka bundi boya bundi en tout cas na tikala mo na place a bundi té. Non abunda mbala moko. Oui abunda mbala moko place to ça kicker moko ezalaka aboué abunda pe na nani na mista na cortésie. OK. Na mista na cortésie bando beta kicker se ba welelaka nini pa na monika bitumbe bandi siko ngana na pekisi bango le temps que nazo pekisa bango ya télé mi azo rêver boé cortésie beti li kofi akoyi penda fandi akoyi amda fanda na madele penda mbala mo cortésia bandi mbangu na baleki na esiri wana wera misaka cri na moko boye soki coup circuit ça entre Bill Clinton obe mutu mwana ngona boya mo crime qui sur coup circuit bango ko mo kima ba beti coup circuit ko yesi ko monene tike ngai nem na sali ke ba beti ko fiwana junior kangela ngakanda ya kibo mwana donc azolinga kosolisa ngai te donc ngani mna sala yake ya pola na bitumba wana mais vieux triqué entre bango na bango bana bayoka na quand même makambo peleka na opendengo wana boeti esila na opendengo aye ko embrasser monde à sport yo étant que maître naye oyambaka ngunengini bon je n'aurais ko embrasser monde à sport ndengini je n'allais nzoto lemba kwa mwasi oso ko mona ebwe donc allez na nzoto bana mibali bazaka nango te nzoto lemba kwa mona mwasi moko boye mais au moins ba petit nyonso ya quartier bazokende judo yatika la kana kaka on surtout kangana makasi te yo comment vous botami na matete ozokola na matete oza sans esprit boyani tout ça il faut que moya judo jino ko moya judo mais zo ya judo na yazo sala na ba aventure na kati ya judo bino boye bisa sala loko boya o sala yo mususu boya même mo maître muso bandi kutu koseka kutu donc mon ami mon maître oui au seka kutu mais banene ko évoluer bien pas a pas passer na pe ceinture jaune na ye. OK. Mais ça là mon mususu na entraînement à 16h entraînement bana entraînement na le banda kité yena petit na biso mo ya quartier ka cheval blanc bazo sala ba nde ba sala ka moi entraînement na le bandité bazo mekana ba mouvement na banini tout ça ba kwelela ka mabe junior abukani parce que club ezala ki affilié était dans le moment on a besoin de se mettre tous les obligés dans tout kimana tout la muisi azaza tout la muisi azaza dans le premier temps ba même un hôpital mais le ezaka makambo quartier mais qui mal sous ni mais déjà quoi déjà il fallait tout le capilaka to contribuer na compte ya club pour na ba soigner le beau pour banine tout ça et puis à partir dans l'air ici papa la maman babi akende lisusu te mais abongi boya yaka lisusu jido lisusu
ayeli sous judo mais wana ndabuka na sous tayaka buka na sous en dehors à judo mais abuka na penza 6 fois mbala liboso oyoka kai na masolo théâtre oyambaka ngondeni c'était une déception pour nayo to za sincère pour le simbité pour le simbito changer maloba osaka déception to o appréhender ngondeni non ye tant na yoka kai yango penza suka na to ba ya mwana ifala suka kana monde oyo donc bandi na théâtre na yeka awa abwe na avenir abwe yena muninga na pati matebu sko mo mususu basala ka scène moko be na quartier awa kana dibanda pati matebu na décor matebu ah OK yena pati matebu nga atelemi liboso na biso a mais yena pati matebu babandi ko discuter neti bato balingi babunda donc beto yulu sakana ngo OK ba sala moko ba jina mwa théâtre oh mingo membo pekisa bano bazolinga babunda tout ça sino mona suka na bango mbale bandi oseka na bango lisusu ah mais bana oyo boye baso sala monde basena ngwa théâtre souvent bande ko bazo mata na chanteuse a pembe na biso yo bande ko mata no mona bango na likolo vers 16h 17h babandi bajini na bango na théâtre wana osala ba comédie na bango wana ngai mzo na zaka na sena na taba bango na zo seka kana mayele neti mutu mona so mona te mais bande ko sekisa biso nati ndenge na yeko mona bandi makambu na ye wana so ça théâtre asu maboko abuki yango na makolo boye tout ça wana mère na biso mama gat en tout cas en exclusivité pena na poso sala ngo ngane to vendre mubikisi na éviter so télé tout à l'heure c'est bon d'arriver ça avant ça c'est bon OK to tambola alors to sala to tambola voilà voilà ba sali banini na bango abwe donc abuki mabeka maboko banini tout ça wana mère na biso mais moi no makambo sala comme ça otika la penda boye kana makambo sala ka wana ka banini tout ça en tout cas mais au moniti a epé ko changer ni na ye ya mobikisi wa mobikisi tango bandela ka ye ezaka matanga na quartier il nous a expliqué comment ça s'est passé tout ça pendo asalisa ka blague wana donc maître wana grand maître penza donc na même ngambo na zaka simane na tikala osalisa blague oh ye asalisa ka été mais tu comprenais te ndenge ni yazoka courage wana ya kosalisa maître comme ça maître na pesi mbote en passant donc ndenge azoka courage ya kosalisa maître blague wana donc elege la bino elelo a komi moto ayebani lelo micro eye journaliste aye pona rotuna makambo na yesiko ya uta et ça quel sentiment ni nezo animé na minute oyo ya komona nenga banda imama lo ba je me comité ba caméra ya ko luka bino banda pour témoigner sur lui biso pende ça biso plaisir penza donc moi na monier depuis ce qui na âge à 2 ans ti lelo yo boye amo ça la fierté na biso ya quartier na ya matete donc pona ngai kutu à chaque tournage na ebisaka en tout cas mobiki ici tournage na yo yaka ko sala ngona mabele na yo donc yaka ko sala ngona mabele na yo pour siège social na eza out donc siège social na ye donc ne comme route bato libanda ba mo benga ngai mais ndenge ni na moni parcelle boy tout ça na moni mobiki ici boy tout ça moni mobiki ici boy tout ça donc devant moi ça référence mais de moko est-ce qu'a changé azasu a chaque star liboso to azara junior boye barakala donc en tout cas au moins que bato libanda ba monango pa na ngai ti lelo yo na mona ka sa junior oyo kaka junior donc na mona ki mobiki sina été ngape na personne mona ki mobiki sina été to solo la na ye en tant que mobiki cité nga solo la toujours en tant que junior voilà mais so la type pour sonner mobiki ici na solisa ke en tant que mobiki conseil ni no pesa isuko pour na rester carrière na bon nga en tout cas junior conseil on la pesa yo fruit à travail fruit au secret na yo ils a travail donc sans travail on comme on a place au za lelo té pour nga en tout cas et ça la ngai plaisir tant on a banda na bureau banini tout ça na téléphone bomoni o mobiki ici na za la kana ba comme mais yo na artiste beaucoup za la kana ba ngoni na été na la kana na la mukaka na ye donc na zoka tant so il kamboza na web c'est que non mobiki ici tala bu vraiment à part que donc yé maramunyo so ko tsona ndenga comédie vraiment boko fanda liso mso so la ma obeta bino loko mo boy wana boy kaka en tout cas muta maboke o penza vraiment mobiki ici au micro souvenir ni notikala na ngo ya bien info pour ya foda to ki ba vatrika yo again naiba tant on groupe wa liboso no lo ba na ba dichesse na pango yo tournage liboso to kenda ça on ambinza bilamba yim tapesa bilamba
pour la première fois. On s'est informé. De l'équipe. Et puis, non, pointe ici, Babiloko. Oh, il n'a pas de langoché. Micro, Kende na nuna na mec un peu réfléchir. Na vi qui avait mis tout délai. Moi nous zunza outi da ngobwe. Aussi un rapide na pièce maîtresse. Après pena yaka, après ça nga tellement ils allaient qui étant aux huiles ko mukolo. Au la tala tango boité na quartier, na ziongo po na TV, na cette tournage na sisi na bongisi yango. Na zongi donc et comment penza référence nanga. Na bi ke na bilamba musu na tikala nango. Na tigala nango na cadre ke bon avier nango. Belanga bon. Mon na bi tedi abona c'est baronde ba monyango pe trop chenga. Gamba etigala ka po moni. Oza ba nyonge belé oyebi fo futa. Des fois te ba nyongo boy. Oyo et on a prité. Oyo pesa ke par rapport au salelanga. Et puis nando za la makar ko ke po ke des rep banini au côté l'IPV na ndenga système. Ati solo li opendenge tam susu esengela atigala olembate atigala omirmirete bon ye eza kundenga famille na bango ya mandenga famille na bango donc chez bango eze shenga donc chez bango ya shenga na ko ya air nyonso na ko sala nyonso na lingi donc na maman on a parlé quoi. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci la classe en chair et en os à votre disposition et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Bobi Kisi, pesa biso mbongo malewa, pona mboka tata, malewa ezala kati. Tonga to bindala ma surprise. Yannick, na tumbola ye, ya mteme kokite. Afinga ngande. Va chier de qui de ta voiture? Oh, zobo, yo changer. Non, mais tant que colis na tunier. Un girani la ksali. Tono yo na kefe. Oui, ne va chier. Tono yo na kefe. Va chier de qui de ta voiture? Tono yo na kefe. Ma mission toi la salle. Somme tabi si voter pourquoi on a bien inaye. C'est un jeune opo o mesana na o yeba ye, il faut mesana na ye. Pourquoi? Vu son comportement, soza mtemate. Bobundi, boswani, peut-être bolobana soute. Mais tellement matumboli. Aza matumboli te. Azala. Azala. Donc bato ba mbuyaka bato wana ambete yo donc iti embêtement na ye o mona baba ke tolinga ngo ka bongo tolinga ke ka bongo. Tara ofinga elo mona soki moi tuni yo mais. Non. Afinga ngo to aba miki. T'es content to colis. Po etikala ngati. Afinga elo we etikala ngati. Content to kola. Mon sus na se ya na luka. Na bi ba ke tonto za ba miki ofinga ngelo mo boy. Asingelo ni sus. Na rappela na tumbole en armée. Na tumbola ya niki.
Asuki n'a pas télé. Va chier de qui de ta voiture? C'est quoi? Mais c'est un giro, hein? Va chier? Oui, n'a compris. De qui de ta voiture? C'est quoi? Oh, il y a ben juste un autre qui a filmé. Donc, tu sais voilà, mais tu peux nous parler de lui. Aza Aminayo, Bokolinaye, depuis Wabana Mike. Ah, tu as découvert. Pour te suivre pas mais tout ce que pas master mettre la biso ba qualité ba buzo banaye ba défaut naye ma ramener tout mettre la biso to ye ba ngolelo. Bon, de son vrai nom c'est vraiment Junior Bankale. 6 fois et après 6 fois déjà ba yaya misusu ba yaya déjà ba lobeli yango. Junior c'est un ami OK. Je vais dire c'est pas un ami, c'est un frère. De Colline de le bas âge. Papa na bango na pa na biso frontière ezate. Papa na bango, maman na biso batata moi sineba yaya na ye. C'était vraiment mes frères et sœurs. Totangi na ye école moko. Nga na EP1, hier je crois EP3. EP3 ouais. Oui. Donc place totangi le terrain moko. Torobunda pona ouele la terrain. Et là que ezong sabiso, toza avenir moko. Ça veut dire ataba misu ba obunda. Ngane mo eto bunda ezate. Poso to bundi ba ki ngane to bundi. Soit ba beta biso to kuna ba beta biso. Donc Junior vraiment c'est un frère OK. La qualité na ye. Ba qualité na ye. Ce n'est pas que pour ça na to pas comme à Mobikis. Non. C'est vraiment un frère ouais bofa na bato. C'est un frère. Oui, oh. C'est qui est vraiment avenir. So ça mutematé au vandate. So ça mutematé na avenue au vandate. Par erreur journée na so okuté na mutuneti junior. Soit la lele au coussin. Soit au journal na lobby nango obimate. Voilà. Il a embrassé le monde du cinéma, lelo maintenant à bande qui on est bandeli. Tant yo apprenait qu'on pour la première fois que avant ko tana lupa wana pa ndo répétaka. Ah le ça théâtre au yamba ondeni. Vous allez sincère. Pour être sincère, et ça l'a bien. Naka moi en côté. Mon en photo que non jeune boye baninga ba OK maman amsu ya préféré écouter batba o ba benga o batama boki. Lelo soto beta lisola sai sai beta na sai sai ya blé blanc to ya. Et période wana. Na yebi ono ba no soto beta lisola sai sai to beta nini. Ya monde nini. Ba question eza nga ba réponse sérieux. Ah. Cela veut dire l'air moni ba yaya ba sali. Ba yaya ba sali buzo baté ba ke normal. Yepé. Et yo nangam na yo oibsaka ni. Il est là. Je l'ai toujours encouragé. Yaya et Simba. Ba o ba sa aebelo na banena na ibse ba o ba sala ngo ba simbi ki c'était pour ba koma bongo. Ba o ba sala ba bomi mutu te pour ba koma bongo. Ça veut dire so temps na yo koki. Et bimaka. Mais ko sanate ba lo ba ko simbi kis. Mais vrai nga bango to simba kis. Vrai kis na so ya nzambe. To kolina ba famille OK. Ba la kisi biso nzela nzambe malgré ba aventure na biso mais to bosana teke o yaya o leki o église il faut na respecter église il faut na kende église lelo azali fierté na bino na kati ya quartier na kati ya avenue na kati ya commune et surtout gaza master na yo bato ba kotala eka lelo ninga réussir mais yo za master na ye pona yo secret na eza nini oyo yo sala ke lelo azala o azali lelo pe lobi pe bandeko mususu bakoyi kolanda s'il faut dire secret na ye eza de 1 komi kitisa na ye pa ya mukolo aza leki pa ya biso baninga to baninga et pa ya baleki aza yaya yaya o teki ya dictateur non yaya o ke so amoni leki ni na mabe masayaka tale loko yo yango te so pa moni vie na ye to masana se pe loko bien te ah vie masa eloko wana pe no salaki se pe senga ite toza bato po mutazangi défaut azate. Voilà. Mais ce qu'on a pour ce sexe, il y a beti biso abeti le moko. Yo peut souvenir ni moza na ya momo so vando se karamabe. Kamo busa na bomwana. Souvenir na ye. Ya bomwana pena. Na raison alaire abuka na loboko à gauche. Na moni mère série na simamona. Là abuka na loboko à gauche. Na ça c'est bon. Presque bande connaître mibali babuka na. Dans nenga famille. Mais est-ce que abuka na ndeko leka bango 6 fois. Il faut botter à bétabal. Na obukana il faut beta shit. Na obukana donc bossa li pate ba miro tout. Ya biso. Banzeto ezo kola ya biso. Donc c'est un frère OK, alinga vraiment kozana bato. Petit lelo ezabongo.
il n'a jamais passé son moninga même dans musique. Jamais. Voilà. Et Mobik ici, un micro s'il vous plaît. Ça te fait quoi aujourd'hui, Lélo, quand on t'a la ranette bango boy, on t'a la resika au bouta? Parce qu'il y a tant de senti, il y a Bazelo, il y a Bachit, il y a Makolongulu, il y a Bambango. Et maintenant vous retrouvez aujourd'hui que yo dans le domaine yo au commis place peut-être qui peut-être incroyable pour la bande de Roumoussous. Ça te fait quoi le Roumou Bango personnellement? Et ça a un grand bien. Dans le bac Lélo. Peu importe si y a un niveau dans le coma, peu importe où le bas, et ils ont témoigné pour nous. Parce que bango bazale wana, bamoni ti. Tant que l'on est à l'école, bango baké Saint-Théophile, nga na ke bakota atende le mais tout kenda nzela moko. Donc il y a deux fois bando quand ça ngapé na collégien. Pour nini bango ba masala biso ba Yves Mafolo ba Christian Mafolo ba Priscille Masele ba Gypsy Mukoko ba Poké donc pendant qu'il est vraiment donc non c'est la ma 6h on attend ba bima boyenga pe na bimi pas to kenzela moko to katisi na nzela ambiance ba komi na école na bango ba koti ngapi na continuer nzela nanga donc voilà et ça la grand plaisir ouais nazongelié ils ont une histoire moro betité lisolo na ya lisasi moro azora na linoko. Bon, pour vraiment parler à lisolo ana, je suis parmi des personnes OK, bah viva scène wana. Beti la biso ona. Soit en santé c'était si pas un mercredi, un vendredi. 21h 20h30 21h aussi c'est pour ensemble la remettre c'est aussi si rep to telemina yé na coin en face à la en diagonale à la police ngaye Priscille to solo ayende nous omona na non nazali c'est nani na to solo li en un clin d'œil to mona mona maya kweli oh so nga una samta me ya six buzo ba ne sila te mais oh tout est bien telemi nese asimba boé makila. Tout le monde a dit que c'était sérieux. Mais il y a eu un coup de balle et l'autre. C'est non possible. On a dit que nous avons petit maman boya. Précise ouais, baketi na biki sangay. Hôpital. Na mongwana. Ce par là qui on n'est pas pensé kaka. Non, batonga ka batongi ba yebité. Batongi lobby na ngonde sikoyo. Moi mai a qu'est-ce que traitement approprié. Place nesco to yo ka ke moi mai azui balle wana to ba place goutate buka pété rien moi ma beta je crois 2 mois na kankokolo non maman babimisa bala oui non et mate donc ça sauf vraiment kitoko côté parce que lelo ezala na nzoto non ouais je vis avec et 3e année en gros. Des fois, il dérange à rayoter au centre. Ouais, un moment oui. Il y a certaines positions. Dans le niveau où tout na sala te même moi ça me été. Déjà tant on a tourné bilo no ana. Na zena ma bende na monoko. Tellement j'avais besoin de visibilité ani no bango ebisa yo pourtant mususu banga no ngam. Ba période wana na bandi makambo wana ti banzo benganga ba benganga na yaka na zana ma bende na liaka te ba nini na melaba poto sérieux wana. Donc, les médecins, il faut bima. Il faut pas bimisa. Ouais. Il faut passer pendant l'intervention chirurgicale. Ouais, normalement. Alors, tellement nini matériel approprié, il a fallu Afrique du Sud. Bandeko, Basunganga, Nazora Visa, Nakenda Afrique du Sud. Malheureusement pour moi, Moutaya qui le col ange gardien nga. Donc ayaki a dumanga nde balobaka donc ayaki esprit mo boye anayi na chopo mutate fe pika na ina chopo anga na soutenir artiste tala nani boye ngam na sala boye nini c'est bon et comme si on te faut pesa boye ozongisa boye na bakopesa na bakozongisa wana na comme vraiment na bambongo ebele déjà visa on peut comme kokoso na que zo visa mo il y a 1 mois na commis Johannesburg sur la fondation au abetelenga au na longwe a wana kekuna en tout cas
La comati na Pretoria, pour na koma na Johannesburg. La comati na Pretoria, na kutana na Mkolo Fondation. Donc, tant que ce soit lui, Bakou, Yolanda, émission, Oyeba vraiment, moi, écoute, autant à Combonezate. Fondation, on a sa charge pour l'opération. Voilà, en charge. Donc, c'est une semaine, on a laser, nini. Donc, on a visé un mois où déjà ça va. Or, bon, on te paye ça, ils bon à 6 mois. Vous comprenez? Et après, on a écouté un docteur, on a Mkolo Fondation, non, Fondation, il y a bien le côté. Il y a bien le côté, oui. Si on déplacé, il y a bien le côté, il y a bien le côté. Bon, on a mon élo comme ça là. Et comme on a deux possibilités, soit natikala na vanda, na zela, pour na boire en même ngunda. Na batana na boire ngunda, ba singa et coupe ma pays dans quelques semaines ou mais en bon péta on a qui na o ma fait kuna ba Afrique du Sud ba place na ba réfugié ba ko boire ngunda, ngana boire ngunda na sala mambo toujours et comment que fona na zo carte na ngai na salle d'attente to vanda ki bon on est bien nga ka daibi ngate na bi wi batala nga mena ebite ke daibi nga bande ko ya communauté na biso o bayaki pe ko zuluka mukanda loko anga pour na zanga moi kagula nga mo nebite sona ngwa découvrir nga sondeni le taka bat ko moye pana mo bixu yo sani ma yuti yo fozonga kuna mo bix parce que c'est ce ko ba ebele ba mo sesanga mo ba ugande za ba vidéo ba photo talara bamboka na pesa mo évoluer or biso nyonso bazo biso ba réfugié mais bon on sont réfugiés mo boye batu banini en tout cas est compliqué et ça le mec est compliqué dossier na ngam ki wana lo ba vérité tina matikuna be komi ndeni ni yozanani interprète ça y est na ibisi non na yebani na communauté na ngana za artiste et puis place ba boka ngunda ba lo ba vérité te ke o na yepo na boye na buki malokuta wana lo ba en vérité na buka mo lokuta na esa OK mais ça va on a musicien na katsa partir à Brazza to kenda ba tourner ba ni orchestre Panzana nande na yo se retrouver wana nde ba coacher ngande na loba nande sali ke na ba communauté na nga balanda nga o mais non déranger wana sko nga moi anglais mo boulou nde interprète expliquer nga na français que non créer des ordres banini en fait babisinga nazonga après 3 mois parce qu'on a tali 3 mois toi on a course au pouvoir comment ouais la santé n'a pas de prix oui mais na moni mon mutako mape na suka na moni be fort na sali ba condition na vandi kuna mambo belé sami kuna mtu moya yeba ezate nde na baki avomi na kufa na Congo donc na zongi mande donc nga zongi abwe pona dai na biso dai fo vomi na yo dai na mboka na ngai oh là là donc jusque là Isa donc jusque là na singa ba moyen ka esinga ba moyen esinga esika hôpital où ils ont vraiment un matériel approprié donc parce que place ça le docteur Joseph Kubiluka il est un spécialiste en maxillofacial. Très bien. À expliquer Kabi. Donc, il faut s'hasarder d'écouter. Donc, il faut un matériel approprié. Parce que place est télémé là. Donc, pour n'aller écouter, na cause à la tende naza. Donc, quand on est au-delà, il y a compréhension en science. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, Wana. Tobeti ma solo nango. Mais toi on a pour sa solution pour na yo qu'est-ce que tu penses? Déjà pour nanga na senga non à l'état congolais. Na senga non à l'état congolais parce que l'ISASI ya bango. L'ISASI ça ato ibsinga c'est pas criminel. Ya bango. Ce qu'on imaginer nga na au moment on dirait donc nga on ba kanda mo boy na mona bakanda mo boye ngamo na yebi yango yango moni mo boye na linga ku ba aventure pété comprendre donc na s'adresse à non à l'état congolais que elo na bango o bacha a wi pananga moko msusu ba comprendre que faut bazwelo na bango mo ba ndeni ba utiliser yango utilité nango bango nde ba yebi yango nga na botamate na eloko na bango na nzoto. Très bien. Donc déjà l'état congolais
à ça l'effort, à s'arranger. Parce que tu portes plainte, procédure, nous sommes ça la maca, qu'on porte plainte contre un connu, qu'on sait, nous sommes tout ça là. Mais en aucun jour, tout le monde a été commissaire, il y a commissariat, au place, tout les cas, tout ça là, la démarche, il y a tout nata, et sous Kandénine, au monde. Et puis, na profité na occasion. Na ndenga mabete, naza parmi batu oyo, na bara sifo, kosenga lisungi et pas maman, fona senga lisungi mo boye, oye cadré. Neti oyo, na mon on dirait, na responsabiliser maman. Aza na motema mo boye osunga na mona mambo sala et pas batu. C'est possible pe asala ngo pa nanga. On comprend, c'est possible pe maman asala ngo pa nanga. Mais na linga tena lobake maman sala boye zongi sa boye po maman eza na ngo logo na été. Comprend, eza na ngo logo ya maman te. Mais maman na bi ya ye mbuma mutama lam ne souhaite tobo ki mama waro mama de cœur donc so mutema ne mbuma mutama lam ne tobo ki na mo mususu mususu te déjà yo zawa et puis na la voix du peuple na bi ke maman okolo bata aya batala ya tana soli ça c'est un commun niveau ni ata otala ka pa batala so ko pone na bonabi niveau comité vraiment nabi niveau comité et puis les accords étrangers nabi batu beleta msusu ba mona ngondi ya liseki mais je vis avec une balle, c'est la réalité. Ça fait mal les gens batu balingara te koya ko sala soki moi tana tuna ko ne bananga boye munene yebsingo bi ko seka trop donc qui m'a stress na vie nga ko seka mingi. Voilà, merci beaucoup, tozo continuer na émission na biso Bauta. Merci. Ouais, à prof. Donc aza ba kulutu. Yaza muninga ya nanga. OK. Donc ngana moi muke ba mata déjà unique. Tokoli, moi conscience c'est bazalaga na unique. Donc parmi ba tanga mingi na Congo. Donc voisin donc le pas on a biso près à bon. Donc un ami à grand frère. Ouais, ami à grand frère. Donc on témoignage na bonjour prof. Bonjour au micro. Biso to yawa comme le nom l'indique Bauta api, toni to faire découvrir bateau balinga mobiki silelo et siko Bauta, ils appellent ba jeune bazo linga un jour ba comment le rôle aye. Ba yebapé comment il a vécu, comment il a grandi, pois ala o azalelo. Si vous pouvez nous parler de mobiki ici au gros lobanini. Bandela biso pena ya mwana muke. Junior Bankale. Omoni ye aza mutu liboso na mona TVT. Ngana mona papa na bango aochabi na stade na TV. Papa Banza est un ancien joueur. Numéro 9 na Rwenzori. Bo fongoli te bota la bouye, bo mona vieux Zoro. Abeta mbali. Aochaba numéro 9. Donc tina mona raé na ba TV zarara continuité ga ba mambo ndenge ya la donc a hérité ba mambo papa et puis papa na yi ceux qui vendre sigaza bo ba sika na binoka donc papa na bango ali grand frère la génération moko na ya na biso liboso Bernard Louvezo ba génération moko c'est-à-dire yana bango papa micro likol boso na papa na bango azali yaya moko oyo okozo e problème te isika ya vandi boko bandaka koseka pour sala ba marambo acha bino à l'aise donc ti ya bimi boye ezana ngara normal et kokola na ye est-ce que yepé déjà l'air azaki mona muke bo ndoko sentir eloko wana azaki nango bien bo même si il est peut-être aussi par la papa mais déjà de son enfance ça d'ailleurs déjà moutopé à moi bablo c'est qui ça ou comment bien sûr ils ont la punition moi zoya quand c'est quand on a maseki ozongi ana punition moi quand c'est quand on maseki donc il y a quand c'est quand on a maseki nzoka ndiaki kanda bachela nzungu mobimbodo oh non bachela nga mukebo poani faut pesa nga beloko beli na boyo olia na bandeko siko papa abibo ça botiki alia moko nzungu aloso na nzungu madesu a changer lango ba position
aller à kolala, aller à kovanda, aller suka nonga binatike libino. Yaka tsenga masiki mbadala ngo aller là ngo fimbo. Donc c'est pour dire que banda zokola akolinga bongo puis comme on est 6 fois on est abuka na 6 fois. OK. 6 fois banela théâtre 6 fois on est déjà comment tu dans quartier abuka na 6 fois donc abukani azara mobulu fond na bomwana. Bon mobulu ngo pe ya mobulu ngo pe ya chaba tuma na leste. Hein azara petit moko en tout cas ti akoli bon na ko benge petit te. Nandenga za wana. Ça petit na yo. Makambo ki petit o komi ma problème na kishasa. Mais ça petit frère. Petit frère, petit ça eza ko Emilien Mutute. Eza ko Emilien. Eza leki. Ada leki na yo. Bon, ada petit te poza mulai. Petit la bata mikusi. Voilà. Na taille eza mulai. Bon, aza mwana moko na sepelaka na parce que nde balona mokili ayebi lo galingi. Ayebi eloga lingi donc ti azo sala likambo ayebi ke ngana na posa na koma boye et il le fait mingi aza surprendre ngai. Il parle français alors français mais soko landeli ba parcours ngo ko pote alors français ndeni soko landeli pinda normal au mona bato ba kola pena netiye bu ba français te mais ba français d'ailleurs tu migolo na ebiti so bien. Oui azo de Canal Plus comédie. Migolo donc ça c'est vraiment une fierté pour nous. Impressionné ngai. Après ba vena biso ba bodo ba vena biso lombe en tout cas on est fier aujourd'hui d'avoir Obik ici qui nous fait la comédie na français. Comment na biso ngana intellectuel. Pour ce que ça na français a pas si voilà. A biso ngana intellectuel. Donc ngana muto na ndoke ba théâtre ya français ba kiri maloba ba nini tout ça. Na ba muto mo boye nze Ivan Moussa akoma ba théâtre na tala ba bilone ba cité cimetière mukoso robetila lisolo oh nangi profunzei yo amubikisi ba robe ba nini ba suki yo na profunzei su nini ote nana bo mo funa profunzei na mona ga masiki babisinga i prof to ana profunzei tozoleka akena lemba na moni pinza ki spectacle mubikisi na profunzei. Et ça l'a joué à moi. Les vendeurs d'illusions. Je me suis dit que non, c'est un petit qui connaît ce qu'il veut, Voilà. Voilà. Il a commencé très loin, parce que moi je l'ai connu à Vazamobik ici. Il n'a pas 6 fois. 6 fois. Mais personnellement, pour Yomoko, tu as tracé chemin au Azalo Azalelo. Bande ko batala pona yo secret na ezani ndenge observer analyse no sala ko za le cause ya récite ya personnage ou incarné ya mobikisi parce que on aime te fouiller travail parce que na tout na yemo ménage na analyse na yo travail arozwa kiti a continue kolo nga tangisa ngana li enseignant tangisaka na kolo ainsi c'est bakidi travail arozwa kiti akekuna abando travailler na kati école ba samedi ba dimanche bana bazate ya koti ki travailler et puis rola mobigi soyo ebiga la musanga na pongi ala musanga na pongi banani tije batu suba okanisa balanda bango te batu bakanisa balanda bango tout ça la clair ça te na otanga kombote ngana otanga ça clair ngana lala na butu Jésus de Mbandaka c'est ça te yango te tolala na butu jour mususu petite sœur moko ya quartier Kofaki awa quelque part biche pe à son âme akufaki ngana lala ki na ngai donc à l'époque chambre nangai zalaki juste na avenue hein so na lali mamba avenue bana day komi ba 23h moi pongi sana ke là na rola mukasima bebi ngana mukana pongi na laisser bon amukana pongi na ya laisser bon ndé mamobik se banda. Ce qu'on a eu ce micro, je profite de ça comme tout bétika li solan autour le bilan maman mobik ici. C'est vrai que depuis moi kala, tu dis que batu ba no sala ko imiter film à Yesu.
mona muta ozo mona Pierre Zoli Banga Bamba tout ça des amis bato ça va blague na bango. Mais on avait vu Jésus Saï avec théâtre na Salara Jésus de Mbandaka où il voulait il incarnait le rôle de Jésus. Maintenant na ngamu na yo et ya ningini c'était comment ça commençait comment parce que yo zagi 6 fois. Ouais. Ça va beaucoup sur ningini tout ça voilà. Quand des profs d'avant tout à l'heure. Tous dans la groupe Nabiso Mobuendo 5 ça va musicien et comédien. Tous dans la philosophie Nabiso Zalaki les unes de qui non, les 8 songolo, les 8 pakala. Ah OK. Tu as le bonbon, les 8 songolo, les 8 pakala. Donc c'est un problème. De ça quoi ngam na problème. Alors moko il y a ma collègue Cortési, c'est un artiste et musicien. N'avait Nabiso PKK, un ami aussi d'enfance. A perda qui sait on a eu tout pour faire autoloba. Ce que tu as sandeni na ba makambo bongo to sangana ka to préparer ya koyemba ya kosekisa pona nuit mortuaire. Et mukolo ngo famille petite biso espace kande zalaka. Alors au biso to préparer qui parce que biso to na ko estimer tam so ba ko perception moi 40 45 minutes ou encore 1 heure du temps. Donc la famille bah c'est pelé qui biso to mata to kande zalaka la tiki la biso vraiment espace bo sala na bino bo sala na bino ngo bo sala na bino siko nangongana c'est ezalanga na 2000 bisha kufi ba 2017 18 19 20 bah 2013 OK bah 2013 ouais. Donc idéologie ngo banaka laro ouais sikoyo tant toye na matanga to bandi osekisa ngam nando jouer en leader nde baloba donc ngam nando leader siko to tikali kana nzembo mo asuka to sexy de asuka to tikali nzembo mo asuka et avant na tina nzembo wana talibana mai moi signal ga na tali sababu bo asuka yango famille be kuna ba so bo sala na bino to cha musique te biso to na posa to seka. Alors il fallait que l'accès de quoi nous sommes capables le quoi d'artiste. Il a fallu une improvisation forte et puis spontanée dans ngongana. Donc tout ça le mot boy auto bongi ça a été mais et yeka wana et du coup maman a commencé à narration. Na bandi maman lo bakanga mo boy. Et comment ki bango na matanga basi mibali bamona ki mona na moto pe bango balelaki. Mobikisi mwana oyo bish akufina nini yoka bongo pe mobikisi nde ayanola kibango bolela na bino te bilenge basi pe mibali mwana oyo bish ezali noko na gomer mutu ali parce que noko ni gomer wana no ba asa maître jido ba blaga na ete parce que impulsion na yo loba bongo ngape po moni na scène mo bo ba pas comprendre biso betam susu oko mona na lobi lo mo bo yo eleze utam susu ngane neta na comment na yo e bien ngote o comprendre parce que ngamo na se rendre compte de on a lobi wana ya maître Goms en tout cas batu o bazana na matanga do ba yo kelenga no ma ko lira ba ku feli no ba moni matanga muso ngenge banda et on dit ngenge banda parce que c'est que bat ba vandi nie ba oser la réaction est maître. Parce que là, et celle qui est bête, moi c'est à mettre à Seki. Donc à Seki, il y a un déguisement qui est à Seki. Allez, mon père, mon bali, accompagné chérie Naet. Il y a pas autant à Seki et zoom maman batubele. Comédien Deni, comédien Zasson au salélo. Sosa concentré au Kobimisa sous plus que les au Bimisaki. Donc et Kenda Bongo. Et Nangongawana, les amis autant travailler na Bango. Donc nous allons la reconnaissance sinon Koufa. Donc, Mobik ici, je ne dirais jamais qu'ils ont fruit personnel. Donc, ils ont fruit collectif. Donc, ils ont fruit équipe. Parce que niveau bon basé présent, na jewana webimaki na spontanéité mon boy. En tout cas, ils ont bango. Voilà. Vous comprenez? Ils ont bango. Donc, je cite R10, Décor Ilonga Zalaki, Pati Matebou. Ya Fifi tout ça moi belé Cortési Sevenchi Blondie et Bonda ikum tando betebiso munda Paris Aïda voilà tozongeli grand frère prof ce qu'on a besoin c'est biso mututu
a ba qualité mais na moi défaut ne mo boya défaut ne zarani ta to kizongi pe na ninga parler défaut ne zarani c'est que ça me souvent muke défaut na ye bon batu musuba côté wana batu musuba loba ngana apis na ba qualité donc ye pona donc aza atale ba bagi ba miki aza oselo motra pour moi na apa ko tsundola blo sundola la ngana gogola ba petit mais na zo gogola ngata apa lo solo ba des boutique la ngana gogola bana asungona chema mais bana kasanga ba bigi na gogola na gogola bana mais ya to nsenga ma bebele lo biko gogola na classe atika la zo gogola ngata cela veut dire que ndenge na tu lobawa aza nuisible té. OK. Il n'est pas nuisible. OK. Mobiki ici. Oui, na robeti la mino anecdote moko. Petit sœur moko otimbandaka. Lors, sur la émission, la PC Mbot. Lors et Jobola, la PC Mbot. À se permettant Mobiki ici, ya repesa na biso mbotete. Oui, imaginez-moi na otimbandaka na lingani tengama. A déplacer Mobiki ici. Na la bagi akobudi. Na ozela mobuse budi. Mobiki c'est opesa mbote ko. Alungu n'habite alungu au pisa mbote. Il a des qualités. Voilà. Mobiki ici aux micro. Bon souvenir ni ya makaso garda ya prof. Une histoire qui s'est passée peut-être par aux lettre nanga ya liboso tant na lingi na affronter ba groupe aminene. Le rêve nanga za la groupe Simba. Na solo lipe na pechanga singa tiusa noka lettre banini comme de c'est la lettre prof d'avin mais OK boy bazwa ote mamba wa musique hypothèse ezala suki nanga mais na kataki yango quand même na kataki tabalok c'est belé tellement ba yusenga ke noti awa biso fo raba na kataki yango pe bon ezana nga mamba destin. Or, na belengi mobo eta on ota groupe Simba et puis na ndo mono ndiri na place mobo wana nzoka misu nanga oyemona ya o nzamba mona te. Et après ça nous que nous pas vu de loin. Ouais, après wana koke pas vu de loin zalandeni. Tu vanda na Fuji. Tu vanda tu vanda PC Mbote aza mi non Fuji. Non Fuji. Abi des clips nemo mikolo suka ba des suka na chant en tout cas big ou melana voisin cimetière. Ouais. Nano Fuji tu vas na yazana bapaya kande zalaka na kota sko blague nando celle-ci ba tellement ba seka na niveau mo boy mais aza comédien tu ça là puis aza ba groupe ne mo ka wana ba sala banini voilà pas elombe Simba la moté wana kutu Simba te donc na zala ngaka ba travailler na ba armée na ba chantier na zaka sona va na ki mutu mo wabimi kuna ngaki au travail. A comprendre si yo mbamo fuja singa groupe ni nous allons posu kota sikonga mona bengelo siko nagi donc il vit de dans les groupes oui que so bengelinga esanga bien na minutes bana bengi vide loin denini nana petit frère nanga a se présenter eza fuji bani tu n'es pas solo li nana petit frère nanga mo awa donc non ngana peso yelo ko cadeau ko zo été ponga bengio sali c'est testé. So moni à répondre vraiment na ndenge yo linga. Et maintenant on a besoin peu encadrer banini parce que na yebi yo déjà za doué na mambango banini. Ndep na ko zo numéro président vie de loin ngamo benga président vie de loin. Na kendo ko ta groupe président vie de loin ba c'est wana ba sala voyage moye président Saïna président Sobe ba ça ba voyage mo boy ngana ye na koti na bopolo baké ngana ye na konta Fuji te na ye ba c'est singa test ba sepeli nanga au sala test na rôle ya 6 fois te na jouer nanga normal. OK na jouer nanga normal moni so ye ba place mo boy ba bimsa ba arme nyo sauter et surtout que nebe ke mukolo borate donc ngana présenter non o na moni na ko présenter na bateau bazawana. Et après tant président s'il s'est ba tourner na bangwana bazaya nango mukolo yaki donc okota ba matsanga na scène tant ba matsanga na scène siko na beti siko mayana ya abuka na sifo akamwa siko nde na suka na ibo siko abuka na sifo na noza oche maboko tout ça donc les élèves mélangent maboko na makolo pour l'accès au buka na sifo wana tanto mon tanto tambola
bat bozongo ma en live quoi. Pour te mettre le mingi na mobik ici. Parce que personnage à Boukana Sifa on a zongo pega na quartier na biso a. Tant to kola. Na lopanga bavé na biso bivarai musicien. Moi na bango mo bwana la to bengi Joli Kemba. Yemtanda tambola bongo. Parce que so tambola bongo to yembela kae to pesi ba bonbon ba nini. Antesco bibiga congolais des alarat. Congolais so bando sa 16 elo moi lolendo moi ni. Yesko comment ça lolendo. Donc atanga ça la wana ngaso na zongi palenga na imita kae. Parce que so no imiter ba ser na palin. Ba buka na fort. Ngana sa ba ser nini. Mon mususu bo changa pena salo kwa ba ate yo esimba te ba ba mesana kana e. Parce que jour on tellement sala fier trop. Na boy po sa ba ser qui non sala. Na kota kana palenga mo no bima. Parce qu'on a musika ta on a bango nyonso Joli Kemba Joli batabwe eza junior ba mosko na boule pe yo ki semte mapasi ba pesinga siko makambo OK va zaki après tant on a que comme ko jouer vraiment na ba groupe na ba président Bobo Manoka ba boss Kande ba président Duchesse parce que bango batu baza batu liboso ba initier nga na mondo na lopang o na 53A quand on a venu donc nga mamnyo se baninga na venanga na ko lugango pa ité de healinga mana veni bon banda ya luko ba mercenaire ban cadre groupe mon église mukomo na bara na utso beta balia ba bengani nga po na zama na dona za futer na mambabali ba bengani nga ba remplacer nga na lekina nga soni wana na bimi nga na bina ya théâtre ona linga otami Disco bazana na besoin jeune garçon mo boy ndé camarade ya sœur na nga ndo sana ba Alpha Ntingi alobi Asimba mon boss. Il y a rendu depuis. Donc, on a 2000. Dans la 2003. Voilà. Donc, 2003, ouais. Voilà. Voilà, tous on continue la biso, mais s'il faut prodiguer conseil, mon contact est Yaya, mon nid des pas en mouquet de sa colis le logo Ipsaïnin. C'est un PC micro. Conseil dans PC Zali, persévérance. La persévérance. Comme déjà qu'on affronter deux mondes, monde du théâtre populaire, monde du théâtre classique, à persévérer. Très bien. À persévérer parce que au Azui, dans un comité, Azor yeba mukula utara Afrique du Sud tangwayaka, naibisa que dans nos matières avion to comme avion. Ça se souvenir, naibisa kayam. À persévérer, à quand ça te si a commis. Très bien. C'est vrai que les gens talaye, landaye, monaye, mais il faut pérenniser yango. Itikala libela. Alors pour atikala libela, il faut persévérer. À lâcher travail était, à continuer au travail, kakandenga do travail tilé. Très bien. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il y a un sérum sous forme de masque, tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un adouci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un adouci cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre na pamba, souki dans la teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont la huile, na bain d'huile. Tout ça na crème, pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tout ça na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tout la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colocovimba, ils ont traité en eau. Tout la crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en eau. Tout la Diazostimule,
où ils allaient produire na biso zo traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, ba dysfonctionnement érectile, ba faiblesse sexuelle en général et pas bas ces autres traités frigidité, ils sous forme ya comprimé. Tout ça la zinguinalis, auto présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité bah, différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça la méamycine, où ils ont traité bah, levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, il y a sapatu, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça la allium. Allium y a traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser, et ça à partir à aïe. Tout ça la menga, ils ont produit mon anti-anémique, bateau bazara connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine dans le menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa makasi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMDA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça mis à partir de l'anxiété en bon cannabis au Congo. À part qui si on a si côté de la bino, tous les malades nous sont autotraités, tous les préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps pour et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout dans qui si on peut se rappeler, tout bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba teigne tondante oyo esala ke muto abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution à problème na yo.